Boya Laurent Sokoko, papa na biso qui a 62 ans, porte-parole à Kofi na habité tellement couple boloba yango. Ya Cindy le Kerna Kofi le midi ezo senga pe il faut qu'on soit pe papa kaka ya mokolo ya porte-parole net ya Laurent Sokoko c'est que orchestre ngo ekomi na ngo ke jazz. Ba ya tout bazana quartier la tese ke ba lungwa na bango parce que ya Laurent Sokoko a lati likambu on dirait ya yi. Ya Laurent Sokoko keboko ya ko bimandoki ya pamba na makambu ya JB Mpiana. Ya Laurent Sokoko plus grave lui sous sa comité na niveau ya kolobaki ya ko beta papa chéri ya Laurent Sokoko toyo bolingaka JB Mpiana te bolingaka wenge te yango nazo senga Adolphe Dominguez tata mobimba nazo senga na déplique pomba nuance nazo senga na Ibrator na banana na ba général na bandina na ba général ya BCBG 4x4 tout terrain Weranson qui est le chef d'état-major ya wenge musique à BCBG 4x4 likambo il faut maison mère écoute yango bana Tony Adolphe Dominguez likambo yo il faut to côté yango en tant que généraux moko ya kati ya BCBG viens biso Blaise Boula c'est le Gino likambo il faut côté yango manda chante likambo il faut côté yango héritier wata gogani moto na tembe na ebisaki oke manike akozonga pona tshela yo poison keba bengana manike pembeni na yo merci héritier wata yo kingai olobi bien kolingi lisusu bantu valeur te pembeni na yo ya Laurent Sokoko mututu azoya pona azoyoka likambu na ndenge na ye mutu na mutu akomi kosala analyse selon ye mutu na mutu akomi koya kozwa part na ye moko selon sentiment na ye na ndaku ya Laurent Sokoko na zongeli koyebisa oke soki oza bagarreur to kobengelo bato makofi mais soki oza parent oyo ya zape na bana ya basi parent oyo ya passa par bande de l'école atanga yaka pesa JB Mpiana conseil en tant que parent parce que ngala zo beta kaka sete ke tozo kote la JB Mpiana te soki na sima mwana ntuka biso ba oyo yo tozara na drone to komono na niveau likolo batu oyo nyonso bazo batama na sima mwana ntuka toyebi bino yango mami aloba yike soki boye tokoya tozoya pona ko défendre JBT pona ko défendre mwana ntuka te mais on est là rien que pour la vérité biso to okufa na vérité mwana ntuka conseil en tant que yaya non soda beret rouge azo pesa yo mwana ntuka pardon yaya ko sala lisusu ba vidéo na internet te en tant que grand frère oiseau réfléchir bien tous s'abonner biso tout chez Mokonzi officiel pour avoir information Karim Mokonzi la baronne Nayeli Susu Toko Bunda Nanzoto te Big up fire on fire Karim Mokonzi c'est juste un big up Karim Mokonzi la baronne Ouais, bonjour, Nabalandinho, soya chez Mokonzi officiel, c'est moi toujours votre humble serviteur. Beret rouge, soda makasi ya Karine Mokonzi, signorita la baron, la patronne. Nabisaki binoke, mama koya, mama zalaki na matanga, grand prêtre mère oya simbak internet azaki, na dey, bisonio sur la chaîne populaire de Karine Mokonzi, tozaki na dey. C'est pour cela que mon Karine Mokonzi mais retour ya mami de la Chine signorita on moni nenge pesi ba palpite et pesi ba vertige pour kolo internet o ya simba internet kolo masolo ye moko ayaki yango moni beret rouge en tant que soldat ya Karine Mokonzi mère à l'obis soldat Tchanza Komba tia beret na mutu infanterie militaire to kenda l'attaque parce que makambo koi aggrave na internet ezo senga ifu beret kota ifu gilet par balle kota poto ba ndenge nini ya kopesa batu nzela ya ba bonne directive batu ba yeba ko comprendre réalité za wapi mabe za wapi malamu za wapi en tout cas lelo bomoni beret rouge na nzakomba ezali pamba te ezali pona koya ko tia kimia na batu o nyonso bazo comprendre l'histoire te parce que grand prêtre mère asaya ki apesi bino nzela la kisibino ndenge nini o il faut ko sala analyse
ndenge nini oyo il faut ko faire comprendre batu bayeba ndenge nini histoire ezalaki ebandaki wapi ekomi wapi mwana nsuka bima wapi mwana nsuka zokende wapi yango moni ke Karine Mokonzi la reine de l'internet ongana bengaka signorita super tantine hein ayaki po afandisa en tout cas lelo yo Beret Rouge a tant ya kosola na bino concernant retour ya Karine Mokonzi concernant problème ya Jibem Piana na bébé oyo tozobenga mwana nsuka bato nyonso bakomisi bébé en tout cas mbote nanu na baye nyonso basepelaka na ngai partout au bozwami napesi mbote na ngai vraiment na mama Souriaman mama Souriaman nzamba batela yo esika ozali pourquoi pas napesa mbote na ngai vraiment na Naomi la perle japonaise tala batu oyo biso tozalaka na bango na la Chine batu oyo basolaka na Beret Rouge batu oyo basolaka na Karine Mokonzi signorita la baronne la patronne biso ba chinois mutu esalaka balobi tokoki kozala ngulu tokoki kozala bakonzi oyo baliaka ngulu ya litoi moko te Karine Mokonzi boyebi ke atikelaka bino temps boloba parce que eloko moko toyo comprendre lelo na internet batu bakoma kaka besoin ya mbongo batu bakomi na besoin beaucoup plus ya mbongo ke ya koya kopesa batu ba conseil ke ya koya kopesa batu ba directive ke ya koya kopesa batu ba information ya vrai batu bakoma kaka soki azui information to azui kaka actualité moko boye na internet pas photo miniature telanga JB a violé mwana nsuka telanga mwana nsuka asalaka boye telanga boye sans pourtant ko yeba nanu ke avant na ya ko sala analyse likambo nazo sala analyse cause nango eza nini ebandaki wapi ezokende wapi ekosuka wapi po makambo oyo tozoya koloba awawa na télévision tozana batu oyo balandaka biso na maloba na biso mususu tokoki oloba blessé pe batu misusu omoni mutu mususu asepelaka no me vike otenir kaka langage moko boye omoni pe mutu mususu abaye yo pour la vie ou soit omoni pe mutu mususu asepeli na yo parce que yene eloko moko ya bien donc yango tolobaka TV matisaka TV kitsaka biso tozalaka chaque jour en ligne chaque jour na média boye il faut to pesaka ba mona biso avant to ya koloba yango liboso na bino en tout cas nazui ba coup de téléphone ya ndenge na ndenge batu bazobenga ngai na oyo bazobenga nga pona ko démarrer ngai na oyo batu bazobenga nga pona ko encourager ngai na batu oyo bazobenga ngai pona ko yebisa ngai ke yebisa Karine mais pona bato oyo bazobenga ngai ke yebisa Karine azui part ya JB kaka ndenge nini azozwa part ya mwana nsuka te numéro ya Karine eza toujours kaka na se awawa numéro ya signorita super tantine mwana mwasi ya pembe waleki basi tu na internet numéro na eza wana oyo azana besoin ya kosolola na Karine oyo azana besoin ya koyebisa Karine likambu numéro eza na vazi benga mami super tantine aboyaka te koyamba yo sauf kaka ke koyela ye nde buzoba te soki ozana makambo moko oyo eza très important lingo talisa mami numéro ya telefone ezaka na se wana komela ye benga esala ye voice en tout cas mami akoyamba yo akoyoka yo olieki boyaka kobenga ngai Beret Rouge mais mami azokotela JBT biso tozokotela JB Mpiana te biso tozali ba père de famille ba mère de famille parce que tant bozolo ba Karine Mokonzi azokotela JB Mpiana violeur Karine Mokonzi azokotela JB Mpiana te parce que Karine Mokonzi ye moko mwana na ye ya liboso ya vie na ye ezali bébé Arieta mwana mwasi. Je ne crois pas que Karine Mokonzi akoki ko favoriser JB Mpiana na makambo oyo tandis que ye moko pe azana mwana ya mwasi je ne crois pas. Na ndemite eza kaka nini information oyo yo mami na ngai azozwa information oyo Karine Mokonzi na ngai azozwa eza ba information vrai lelo yo tokoki okotela JB Mpiana te parce que JB Mpiana violé ndenge bozolo ba JB Mpiana bimina mwana ntuka na aja mwana muke JB Mpiana asali boye nyonso tozwi kaka part ya mabe ya JB Mpiana biso nyonso ba internet nyonso tozwi kaka part ya mabe ya JB Mpiana je crois bien que tokoki ozala mingi pena te oyo tozoloba yango ke toyoka kaka Brunel kaka te toyoka kaka Brunel kaka te il faut pe toyoka
mopanzi mosusu côté ya JB Mpiana. Na mopanzi ya JB Mpiana en tant que papa chéri intellectuel, mutu azwa diplôme na ye, mutu azana ba valeur na ye, papa chéri alobi akoloba ti. Papa chéri pe alobaka te parce que problème oyoyo ezwa pe na kilo ya papa chéri te koya koleka na média pona a informer batu oyo bazo s'attendre que JB Mpiana il faut aleka ya koloba ki sinjora pour ton information JB Mpiana koloba te. JB Mpiana esika oyo JB Mpiana koki ko s'exprimer ezali soki ba avocat ba interpeller ye soki mobeko e interpeller JB Mpiana ke yaka esika boye à ce moment là nde JB Mpiana akokende koloba kuna mais soki bozo zelaki JB Mpiana ça la sortie médiatique pour na aya ko répondre na bino nyonso bozoloba. En tout cas, je ne crois pas que JB Mpiana rosala yango. Biso tozolobia na part ya JB parce que JB na minito yo azali na voix te ya ko répondre bino. Biso o tozo kende kozwa ba information tous les deux côtés. Tozu ya mwana nsuka tozu ya JB yango tozu aka ko informer bino. C'est pas dit que ceux qui tolobi que JB Mpiana bakokanga ete nde lakisi ke tokoteli JB Mpiana. Non non. Non, non. Na utaki kozo appel ya mama moko na Hollande, si je ne me trompe pas. Mama benga kinga ya bisinga ibere rouge. Ce qui ozana bana ya basi, il faut zala na mutema ya mawa ya ko comprendre likam ya Brineto yo. Ezo sala biso pasi JB Mpiana violé, JB Mpiana salié boya salié boya salié boya salié boya. Mama, biso na la Chine toza ba visionnaire. La Chine ya Karine Mokonzi peut-être ba comprenaka yango te. Avant Karine abima aya koloba boye na misu ya batu c'est que azui tana ye malgré zaiki na matanga mais chombo ezo sala. Mais satellite ezo sala, drone ezo sala. Pour Karine akenda poto me biso ba beret rouge to na Kinshasa. Karine akenda poto me Karine Mokonzi mutolo ne bakunda na Kinshasa. Elle a la facilité à kozwa ba information ya Brinette na source avant ya koloba yango. C'est que ba chinois balingaka Karine pamba te. Ba papa na ba mama wana balingaka Karine parce que azwa kata na ndenge tolobaki avant obimisa maloba na monoko balola lole mono cette fois pour obimisa maloba ya bien. Karine azwa kita na za sirbino nyoso mona ki ba durer que zaki Karine et pardon nani moi nani jiba salibo jiba lobibo jibe jibe et plus pur encore batu misusu ba déborder ba ke ko toucher na mama Amida mwana mwasi ya batu. Ozomona c'est par là que Karine Mokonzi ayenan pona ko faire comprendre na bateau ba yeba kiteke il fallait bo s'attaquer kaka na JB mais ndenge nini botiki JB o ya kabona déjà na Amida ya c'est là ba 5 ou 10 ans ou 15 ans passé je ne sais plus botiki JB bokoti tina mère Amida o bozo toucher personnalité ya mère Amida femme mariée ya batu ya Venabiso Vital Kamere oui soki boko finga Kamere na Amida na makambu ya Kamere là on accepte que bo finga Kamere na makambu na yo Kamere muyibi ayibi mbonga lebo là on peut accepter bo sangise na Amida kuna mais ne prenons pas que bozu makambu ya JB bolatisi yango Amida et pour cela na analyse kaka o Karina bandaki ko sala nda yaki ko zonga mwa muke ya website bino ke qu'est-ce qui prouve que makambu nyonso mwana ntuka zoloba est vrai parce que toyoki kaka mwana ntuka. Jusque là tozoyoka kaka mwana ntuka. À part mwana ntuka tozoyoka ba porte-parole na ye ba bimineti ba ya Laurent Sokoko, ba to ba bimi ebele na ba Deniles pona koya ko dénigrer JB Mpiana yango biso tozoloba ke il faut sauver honneur ya artiste na biso, il faut sauver honneur ya mwana oyo azali na kati aza innocente ayebe loko moko te na faire oyo bato ba kotisie na ba miniature oyo mama na ye moko azoko ka comprendre que il fallait qu'il se maîtriser na fanda calme pour na battre la personnalité ya JB na battre la personnalité ya mwana na ngai na ya ngai moko lelo batu tout ba komi tiam nani na miniature soko tali na internet e komi kaka JB na JB yango biso tolobaki te biso nyonso tokoki kozala kaka ba kutu bete kutu bete yana mutu mususu bende kutu be kutu a trop na ocha bete funata la nan kota memanga peut-être pe azo memanga na liwa keba ki sinjora ozo mema batu na liwa na kutu be yango moni esenga ki intervention ya kolo internet esenga ki intervention ya mère oyoyo
Avant de la internet, Karine Mokonzi a cela 20 ans, 25 ans. Mère wana zalaka toujours na top, zalaka toujours likolo parce que azwaka tana ya ko réfléchir pour ya koloba na batu. Biso to ya koloba kana sentiment te. Alors lelo yo na linga ki na mekana nous ko expliquer batu moi muki. Jibem pia na papa chéri bina damalom qui a sucré la banane. Aza fautif. Jibem pia na papa chéri aza na tort. Jibem pia na papa chéri to matisi ye ne kulusu ya makambo nyonso ya mabe oya salaki na nzota mwana wana. Mena nyonso wana. Démarche ya mwana oyo ezali nini? Ezali akende poto. Na yebisaki bino dernièrement na pesaki bino déjà idée que ba o bazana souci mwana ntuka kende poto. Bosa la cagnotte ya ko sangisile no fils que $2 to $100. Et le bin nango mami billet comment nango moins cher le lobo ko futela pe mbongo akende poto. Soki bomoni ke te a te poto te. Poto lelo yo batu misusu bazo sala analyse que soki akboa ake poto ko boa kangunde okoma pasi po jiba kende poto. Soki bozo réfléchir na manière wana que za pasi po na mwana ntuka akende poto po soki akei poto akokangela jibe mpia na nzela poto. Bokende na face B, deuxième option ezanini. O ngai pe lelo na ye na idée peut-être na ko proposer bino. Boluki la mwana ntuka mbongo asomba lupango. Oyo bazana mawa ya koleka jibe parce que jibe là jusque là il n'a rien encore dû par rapport à tout ça. Na kokolo bateke o te jibe sombele lupango parce que jibe peut-être oyo azo raisonner ko ça la mwana ntuka eza peut-être obino bozolo bate. Oyo pa bandaki ko kansela et depuis kala eza peut-être oyo biso na bino tozolo bati. Voilà. Donc to réfléchir ensemble que soki mwana ntuka ke poto et ko komela jibe mpia na problème pona kende poto. Deuxième phase eza nini oyo to ko réfléchir ensemble dans le bon eza que to lukila mwana ntuka biso yo tozana mawana etang nazolo ba biso yo nazotia par ya batu nyonso oyo yo bakotisi mwana ntuka na miniature bazo liela mwana ntuka ba 100 francs po ndenge botiete na ba miniature eza pona 100 francs kota 50 francs kota na retour pe ceux qui ozo laki ba émission wana mbongo bimisa pe ne fils que $100 contribuer que mwana ntuka kotisa kinga pe na bimisele ne fils que $100 to sale cagnotte to sombela e lupang pona to lakisa jibe ke biso tozana mawaya mwana ntuka koleka ye. Wana bokotu nga pourquoi yo zolo bakaka biso to sombela mais JBT po JBND auteur compositeur à makambo ngo tout. Oui, JB auteur compositeur à makambo tout mais jusque là il n'a rien encore dû par rapport à cette histoire. Azo s'est réservé, azo zela peut-être biso na bino tozo zela peut-être ba bengi saye na mapinga to mibeko ya mboka e benga JB pona akende ko se justifier kuna nde yango tozo zela. Mais na biso o tozo sala banalise pona ko fanda te. Tozozwela yango mbongo tozozwela yango 100 francs s'il vous plaît bino oboza na souci ya mwana ntuka ya Laurent Sokoko olakisi biso vraiment que wana souci ya mwana ntuka avant na koma kuna pardon eza guerre te eza bitumba te o ya Laurent Sokoko papa na biso soki a 62 ans porte-parole à Kofi na habité tellement couple boloba yango ya sindi le kerna Kofi Olomide ezo senga pe ke il faut ko zo ape papa kaka ya mokolo ya porte-parole net ya Laurent Sokoko seke orchestre ngo ekomi na ngo ke jazz ba ya tout bazana quartier la te seke ba lungwa na bango parce que ya Laurent Sokoko a lati likambu on dirait ya yi ya Laurent Sokoko keboko ya ko bimandoki ya pamba na makambu ya JB Mpiana ya Laurent Sokoko plus grave lisusu a comité na niveau ya kolobaki ya ko beta papa chéri ya Laurent Sokoko toyoka ye nanu parce que biso toza kopekisa makambo oyo tant toyaka kosala banalise awa toyaka kosala ngo pona ko informer bat pona ko tia calme nga soki bomoni nga na lati bere boy na mutu mami ayebisi nga yeke bere tia bere na yo na mutu pona ko tia nanu kimia na makambo oyo nyonso zo se passer na internet parce que na moni ke toza kaka biso na biso ba civil ba saratola ba civil ba kisinjoka ba civil ba manike ba civil Batoutou, Jaël Chaud, Bino, tous ce sont des civils. En tant que militaire et internet, en tant que Moutouami Beko, Oya Chaka, Kimia na kati ya Batu. Et Seigneur la ta bere pour na ya ko Chaka, Kimia na kati internet pour na moni mbulunge ntelenge. Et panzani eke jongi moto na moto akoloba bena ndenge na e. Yango moni sengi mapinga kitapote to tia moi calme na likambo yo.
ezala te ke net ya Laurent Sokoko ya kozwa le devant ya kolobaka kobola ke JB Mpiana makofi ya Laurent Sokoko keba mibeko eza na mboka oyoyo soki oza na poso sala box tokobengela o baja de baja kingo ebende tokobengela o ba maître baza ebele ba B50 ba pomba baza bosala lisano ba makaku ya makofi omona pena ke bato baliaka mbongo na likofi baza ya Laurent Sokoko liaka mbongo na likofi te JB Mpiana aliaka mbongo na micro yo liaka mbongo na likofi te ya Laurent Sokoko so komi na makambo ya likofi seke tokobengela yo bakolo likofi okokuta na pena na batu oyoyo makofi mando mama nti yango tozo biso ke keba koyela biso lo yenge te na internet on dirait yo nde soki nani yo soki nani d'ailleurs ajo lisusu eza age ozala porte parole te na orchestre neti couple boloba o eza age oyo il faut luka peut-être préparer pension na yo soki na luozi soki na katanga soki wapi okende kofanda mais tu es là pour nous emmerder avec tes histoires là au lieu pondu alors bandi ko bina na kati ya lupango na habite pondu ngo soki batiaki yango nini oyebinisaki ya Laurent Sokoko po soki batiaki yango mukubi okoyebisa biso ke batiaki mukubi voilà toyoka ya Laurent Sokoko oyo azomi benga ke aza intellectuel oyo abengi JB Mpiana liboma mais tango zo swana na liboma oyo azo répondre ote mais les cas ya Laurent Sokoko zo benga JB Mpiana liboma na kati ya Kinshasa les cas. Merci na batu oyo bazo benga biso pona kopesa biso conseil ke bolobela boy bosolo la boy JB Mpiana za na tort. Oui, on accepte JB Mpiana za na tort. Mais c'est une grande personnalité. C'est un légende de la musique congolaise. Nous devons le respecter. Il doit se respecter. Il y a Laurent Sokoko. Zala na place na yo en tant que parent parce que vous avez deux enfants, vous avez une femme chez vous. Zala notaire ya papa o azo réfléchir o azo mema 62 ans na kati ya mapeka na ye pena en tant que père mbiaka o akoli me ko yate ke virambo tindo na basalite parce que toyebi na makambo oyo bolingaka JB Mpiana te bolingaka wenge te yango nazo senga Adolphe Dominguez tata mobimba nazo senga na déplique pomba nuance nazo senga na Ibrator na banana na ba général na bandina na ba général ya BCBG 4x4 tout terrain. Ranson qui est le chef d'état-major ya Wenge musique à BCBG 4x4. Likambo il faut maison mère et côté yango. Bana Tony Adolphe Dominguez. Likambo yo il faut to côté yango en tant que généraux moko ya 4 ya BCBG. Viens na biso Blaise Boula c'est le Gino. Likambo il faut côté yango manda chante likambo il faut côté yango héritier wata gogani moto na tembe na ebisaki oke manike akozonga pona tshela yo poison keba bengana manike pembeni na yo merci héritier wata yo kingai olobi bien ko lingi lisusu bantu valeur te pembeni na yo nazo sala be émission moko na kosala campagne moko boma batu nyonso bazoya na bensalité pembeni na ba musicien bakomi ko fingela ba musicien batu cop wana ezo vider. Ceux qui besoin pour na ba memaka bino na poto bo fingela ka ba musicien batu wata déjà na yebisaki ki héritier wata keba manika uti kuna po ayatela yonkeni ko zongi sa manike te pembeni na yo nazo beta CT makamna lobaka bomona onde ba aventure mais je vous dis des choses qui est claires manike pembeni ya wata te po manika finga wata manika finga manike pembeni ya wata te gogan. Merci ndengo yoka yokel ngai ndenge pe na kosenga kala mingi te na kopesa bino bakoma ba musicien déjà na sina solo na bango ifu ba benga na batu nyonso bazwa na bensalité pembeni na bango y compris na Fally di Cap déjà kala mingi te je vous assure que manike bazo benga na ye na elle victime et je vous promets aussi que janvier bazo benga na ye na elle victime à très bientôt je vous promets na yaka na makambo na zo ebisa bino parce que biso koto to zwaka makambo eza vrai. Na bandaki ko senga na ba généraux nyonso ya Wenge 4x4 il faut bakota likambo oyo général Kwek hein Didier Masela il faut kota likambo Alain Makaba Tutu Kaluji mon premier Alain Pela bino tout o eza likambo ekoleli biso parce que tozo mona ya Laurent Sokoko akomi kokota makambo tina niveau ki fa beta JB ya Laurent Sokoko okosimba JB Mpiana te sino te bashege bakotumba ya yo ndako bakobeta yo partout bakokuta na yo pona relaxer OK JB Mpiana c'est pas n'importe qui soki kozala na besoin ya koya koloba na JB pesa JB conseil en tant que parent loba na JB en tant que parent bino tellement batala bino te bokoma pona batala yo il faut finga batu
il faut ya finga jibe o profiter na simawana jibe na ko beta yo ya Laurent Sokoko to yo kayena nu pona na fandi sa mo muki to yo kaya Laurent Sokoko ah oui hein soko daki ko fine ero yo sope bato ya kofi to kolala te mwana nyonso ya 14 ans bana na ngai banyasi na ngai bino nyonso na kopesa bino dati kaka na voya télévision oyo oyo des fois parce que naza père de famille na blobino jibe piana funa ngai ko violer mona ya bato yo jibe piana oza assassin tu blague avec moi na ko boxe yo jibe ndenge zali awa ngai na kuluka famille wana la bengo jibe piana funa ngai naza défenseur ya ba mineur tu funa ngai parce que na défendre ba mineur na bengo na komuno jibe piana tout na yo sala tala ko na se ya bangi na se ya zododo tala ko violer moi na ba boma na bengo jibe piana naza défenseur ya ba mineur na kokota na association où ya ba famille ya famille ba violaka bango na kokoma lobi fondation na ngai kokoma e kokota sa kombo na yo jibe piana kenda kofunanga comment aujourd'hui ya Laurent Sokoko abengi jibe piana jibe piana violeur na ko beta yo jibe piana so na kuta na yo balandi ya chez Mokonzi officiel, abonnez-vous, partagez, likez, surtout bo aimé et rosala béret rouge soda na bino bien vraiment en tout cas ba maman o nyonso balingaka béret rouge ba papa nyonso balingaka béret rouge numéro ya béret rouge ezawana bo benga ngai pona ba remarque bo sinale ngai quand tu as un problème ya ko sinale bo sinale en tout cas tozana pona bino na lingaki na lobana ya Laurent Sokoko boye ya Laurent Sokoko mututu azoya pona azoyoka likambo na ndenge na ye mutu na mutu akomi kosala analyse selon ye mutu na mutu akomi koya kozwa part na ye moko selon sentiment na ye na ndako ya Laurent Sokoko na zongeli koyebisa oke soki oza bagarreur tokobengelo bato makofi mais soki oza parent oyo ya zape na bana ya basi parent oyo ya passa par bande de l'école atanga yaka pesa jibe mpiana conseil en tant que parent parce que ngala zo beta kaka sete ke tozo kote la jibe mpiana te ya Laurent Sokoko alobi ke jibe mpiana ye arofunda jibe mpiana ya Laurent Sokoko pour ton information jibe mpiana ye biote jibe mpiana yebi yo te jibe mpiana pa aza na posa ya koyeba yo te ya Laurent Sokoko jibe mpiana aza na epai moko te oyo ya kokende na yo atikala koyemba yo te atikala kobwaka yo te aza pe na ntina na yo te jibe mpiana a des problèmes avec mwana nsuka jibe mpiana n'a pas de problème avec Deniles jibe mpiana aza na problème na Sarato la te jibe mpiana aza na problème na Kisinjora te jibe mpiana aza na problème na ya Laurent Sokoko te jibe mpiana aza na problème na Kofi te jibe mpiana aza na problème na Fali te jibe mpiana aza na problème na mutu moko te mais mukulu Salvatore de la Patria aza na problème na Brinette oyo yo abotisa ye mwana voilà c'est ça donc soki mutu oyo akoki kozwa monopole ya kofinga jibe mpiana ndenge nyonso alingi quelque part na lobi bien quelque part ekoki kozala famille ya Brinette na kanda na bandenge nyonso ki jibe asala bongo ndenge nini ayuma azaboye là on peut comprendre mais biso nyonso oyo totikali oyo tozosala ba analyse na internet on n'a pas le droit d'injurier jibe mpiana quel que soit Brinette wana on n'a pas ce droit là oza na droit ya kozwa caméra tie na ndako na yo ndenge nga beret rouge na tie boye ya koloba mena za na ba réserve ya koloba parce que l'état eza mibeko eza ya Laurent Sokoko kobeta jibe en tant que papa ya Brinette en tant que cousin ya Brinette en tant que noko ya Brinette en tant que nani po ata juge oya ko sambisa jibe mpiana il n'a pas le droit de gifler jibe mpiana azana droit ya ko coller jibe mpiana te allez-y batu ndenge nini bazo comprendre un père comme ya Laurent Sokoko zoba moko na omona ke mutalati veste ayepe na TV mais il commence à dire des choses bêtes ya Laurent Sokoko ngana za farde se internet ngana za soda o na edikaka batu
obandaki déjà guerre na ona jibe avant makambo ebima et na makambo ndenge bimi biso nyonso tozoyeba nani aza derrière makambo oyo parce que soki mwana ntsuka na sentiment na ye moko na mayele na ye moko alingaki asala nini alingaki aluka Sidi Jimampata asolola na ye parce que entourage nezaka bazoba Sandraline babote zoba ya mwana mwasi akoma omela drogue ti lelo oyo alongola bazemi soki otali baya Laurence Okoko bapapa bazoba po ya Laurence Okoko so azaki mayele bokoko benga Brinette wana boyebisi luka Sidi Jimampata mère de la famille oyo atikala mama ya clan wengi solola na ye mama Sidi Jimampata ko benga wera za ami personnel ami intime ya Jibe Mpiana o ba partager ba bon moment na ba mauvais moment wera soki abisi Jibe ke yaya petso ese il faut même na poto o mona te Mpiano petso il faut longola e po ya okrele biso baso Mpiano oloba nyama petso to longola e ka to bwaka balingaki balongola Brinette bamema ye me ntango bojoue na buzoba oyo ezolakisa niveau d'étude na bino oyo ezolakisa réflexe na bino ke tomema kaka na media mwana ntsuka bamemi yo na media mpona kosimbisa o touche avenir eza molai avenir eza ya yo moko na mwana na yo ya yo moko na mwana na yo mwana ntsuka na suki na ngai awawa nalingaki nayebisa ya Laurence Okoko tango za parent yeba ndenge nini ya ko réfléchir yeba ndenge nini ya kozala papa oyo aza na 6 na de likolo na ye 62 ans respecter âge na yo ozwaka carte pour citoyen époque Mobutu lelo carte électeur kutu bilongi mona na te mais ya yo soki totale époque wana elongeza c'est que c'est respecté voilà tchana se melama ya pio oza vie na biso ya Laurence Okoko soit disant que ozana ba bateau de pêche ozana ba société pétrolière na yo mais otiki makambo na nyonso pono ya kolia kaka pundu comme so biloba lobate yaya soki ozana problème na Jibe Mpiana bima na problème no mo que Jibe na problème na yo po sala boy mais ko leka na sima mwana ntsuka te voilà soki oleki na sima mwana ntsuka biso ba oyoyo tozara na drone to komona na niveau likolo batu o nyonso bazobatama na sima mwana ntsuka toyebi bino yango mami aloba yike soki boye tokoya tozoya pona ko défendre JBT pona ko défendre mwana ntsuka te mais on est là rien que pour la vérité biso to okufa nde na vérité mwana ntsuka conseil en tant que yaya non soda beret rouge azo pesa yo mwana ntsuka pardon yaya kosala lisusu ba vidéo na internet te en tant que grand frère ozo réfléchir bien en tout cas boyo kanga bien oya ko boya idée na ngai asali mukili na ye mwana ntsuka ko bima lisusu na ba télévision te pona ya ko loba makambo ya JB mwana ntsuka ndengo so lobi boy na bandoki na bato ya malamu nyonso basali nini bayoki mwana ntsuka mi bomba à ce moment nazo yebisa oke mi bomba ko bima lisusu te zela appel ya cour suprême soki bako benga yo soki bako interpeller Jibe Mpiana ba affronter bino mibale nde okeyi soki pe ba yelo likanti ya kufunda Jibe Mpiana mwana ntsuka na accepte pas parce que aza papa ya mwana na yo landanga bien ba danse bongo opportunité ya robota na JBT petite sœur destin ya vie ya mutu ezalaka na maboko ya Nzambe mutu asimbaka ngo azate c'était pas au hasard ozalaki ozalaki de vierge pa na bino ozalaki de vierge bolekaki moyibi olekaki shege o nyonso tozoloba leki na ngai Nzamba longolio na makambo oyo nyonso oyo ya nini ayo kotutisa ona parmi 5 stars ya mboka oyo Jibe Mpiana za na kati soki baza 3 c'est que baza Kofi Jibe Wera soki baza 2 c'est que za Jibe na Wera c'est tout ba grand star na mboka oyo mais tango Nzamba pesi yo opportunité akomaki peke na destin ya vie na yo na schéma ya vie na yo il faut tout na Jibe Mpiana yaya c'est pas donner n'importe qui Fando Mitala Sandraline alekio na kitoko Sandraline alekio na taille na beauté na tout mais yebisanga ndenge nini Sandraline alongola 8e soki 6e
yaya yo longola deme ya troisième ye kangami lelo simba mwana jibe mpiana na maboko lelo il faut zala na fierté ya koloba ke nga makila na nga ya liboso ya vie na nga mutatangisa ngo jibe ser na ngai kende luka moye benga jibe mpiana oyo aza mobali na yo bopasane sentiment sexuel na mbetu oyo bopartage na ye love oyo bosambrasa na bosala likambo oyo biso na bato oyo nyonso bazoloba toyebi te oyo yebi kaka yo na jibe na nzambe na yo jour oyo bozalaki date oyo bozalaki heure oyo bozalaki mwana ntuka luka par tous les moyens kutana na piano Salvatore aza mutatanga c'est un père de famille solola na ye soki okoluka jibe te luka baproche oyo bakoki koyokisa jibe maloba na yo yebisa jibe asombela yo lupango apesa yo stabilité premièrement nano asombela yo lupango esika ya bien nga nazosenga bongo jibe sombela mwana ntuka lupango ya bien asombela lupango ya bien apesa yo activité obandi kosala yaya ofandi awawa soki okokendaka poto avec le temps soki okozala na Kinshasa mais ozala na bacondition ya bien mpona lelo okoki orécupérer mwana na yo azovivre na maboka mama niesi te okoki orécupérer mwana no na souci ya mwana no mais okobokola ye na nini soki oza na ndako ya bien te soki oza na vie ya bien te vivre bien te mwana ntuka conseil en tant que béret rouge les soldats de Karine Mokonzi mais ka consommer conseil yo benga jibe mpiana kutana na ye basombela o lupangu ofanda obanda kosala ba activité na yo à ce moment là okoki osenga mwana na yo fanda na ye okobokola na ba bonne condition en tant que obotana ye en tant que atangisa makila na yo mwasi na ye oya viva na ye en tout cas ngai en tant que soldat du peuple soldat internet moko ya karotia calme na internet na batu o nyonso babenga kinga pona koloba ki béret rouge ozo côté la jibe mpiana ozo côté la ozo par kaka ya jibe mpiana na zozo kaka par ya jibe mpiana te tozo par ya mwana nsuka il faut jibe asombela le pangwa tshena ba bonne condition au lieu que to kene na l'état makambi ya kene na l'état ezate alors ba o nyonso bazozela jibe mpiana na nzela l'état nzamba ko confondre bino parce que likambo il faut ba traiter ngo na ndenge ya famille eleka dans le miable voilà en tout cas ba o nyonso ba sepelera na ngai béret rouge moko ya soda ya Karine Mokonzi garde rapproché ya Karine Mokonzi wa beta katoloke ba shina nyonso ba koki okende to tikala ka biso mbalenga na mami na ngai parce que biso nde toyebaka nini oyo tozosala na bazozo biso nde toyebaka nini oyo tokoki osala na ba oyo nyonso bayaka contre biso voilà na kopesa vraiment clin d'œil spécial na ngai na Papa Francis Miatembo, bon séjour na Paris. En tout cas, Nzamba Zalano Francis Miatembo. Pourquoi pas na koboaka vraiment clin d'œil spécial na ngai na Friza Mwana, na Friza Mwana, béret rougier yo, azawana toujours chez Mokonzi officiel. Clin d'œil spécial na Mama Souriaman, Mama Souriaman, ba vrai Gaulois. Oyo balingaka fait rigola na ndenge ya solo esprit wenge ne tombera jamais. Et pourquoi pas je dirais un grand merci à l'honorable Chico Bofassa, le cerveau d'État et Sikazali Nzamba Batelayo béret rouge yeyo azosala toujours musala pona ko défendre batu oyoyo bazali ba sans voix bisonde toyaka kolobela bango. En tout cas na robosa na pete kopesa mbote na les designers ya Philo Kimenga motema masola mwasi ya mwindo et pourquoi pas je dirais un grand merci na Pichu Isampwa agence immobilière na Kinshasa awa soki olingozwa ba parler ya calme yaka et pas ya Pichu Isampwa motema mama Hortense Isampwa akosepelisa yo styliste modéliste qui pelekesi voilà styliste modéliste qui pelekesi oyo bayemba papa wemba lobi bango nyonso ki pelekesi yayo grand frère propre papa na Jojo en tout cas yaya béret rouge azosala musale pourquoi pas je dirais un grand merci na les gourous du temple les Samajestins les gourous du temple les Samajestins JC Katanga double A, voilà JC Katanga double A national yazana mesu ya kindoki soki olinga monelo na tchela na Paris ozana besoin makambo contacter JC Katanga les gourous du temple voilà en tout cas merci Nabino na rozwabino vraiment ta minute na biki bozana makambo belé ya okinde kusala mboki ndosala makambo Nabino me boye bisaba o ba yoki ngai te boye bisaba onke béret rouge aza pona okotela Jibe Mpianate Karine Mokonzi aza pona côté la Jibe Mpianate mais bazo milieu du village pona kosala musala peuple là c'est là parce que o ekwele Jibe lobi ko kwele langa e ko kwela ye ko kwela pe l'autre là on ne sait jamais de sa vie à mutu na maboko ya Nzambe
C'était votre humble serviteur Béret Rouge. À la prochaine. S'abonner bisotou chez Mokonzi officiel pour avez information Karim Mokonzi la baronne Nayeli Susu Toko Bunda Nanzoto te Big up fire on fire. Karim Mokonzi, c'est juste un big up.